Nazwi game na tomboli. Nazwi misapi na kotisi. Ba artiste lelo to yebi ndenge bo fonctionnaka. Ba musicien lelo bakoma pour na produit na été kama. Pour na œuvre na étalama. Et sengela créer lango scandale. A créer lango moi buzz. Ndo mon musicien à côté studio a yembi ba bêtise si masali lango clip. Ouais bi que l'état est ko interpellé. Tant que l'état ko interpellé après avoir ko kangaye nde batu boluka ba yeba. Mais bakangi artiste pour anini asala kinini ah abimisa clip moko nde ko attirer curiosité à batu akina ba YouTube abeta batala quel genre ya ba contenu ataki na kata clip et tant musicien ko bima ndazu en plaire nde ba pesa DJ Momboshi en plaire petit fali peso ki ba interpeller ka ina nzembo ya dikiti engaki za en plaire eza leloté nde ba artiste ki lelo ba comprendre déjà jewana il faut ayemba bêtise il faut créer clip na ba contenu ya insanité pour attirer curiosité à batu. Mais conseil on a l'Europe ça yo jeune artiste oyo bimisi clip yo. Tu dois savoir une chose. Au moins la ville de tozalabwe. Biso nyonso tokobonga ndenge mon côté. Mutu na mutu azana façon na ya kobongela. Soki muninga bonga ki ya kobonga ni senga ki bakanga akende prison après libération na exemplaire. Cela ne veut pas dire que yo pour bonga après prison. Tant sous après prison na okufa. Tant sous après prison na okosila ko bela ozwa maladie. Osili. Lena ala TikTok biso senga nini bakanga kanga ngi na kuta bakashona ki prison. Après prison la ngana matana zo ba relation batamalunga pona koma bo. Eza TikToker msupe ameki bakanga asali yango nako afini batunako bakangi ake ko souffrir muto côté la zate. Après tant mabimi yemo wa komi sumu kala ya bato bakanisa ki. Voyez? Muto mususu bo bonga senga azo en plein senga ki sex tap na ebima. Tant sex tap ni tamboli et PC gaz batali yango e matisier. Musobi nga pe pona yeba na fona bimisa sex tap na ngana nko. Obimisi sex tap no ekiti so humilier. Donc na vie to za boye. To za na façon moko te ya ko bongela. Yo faut bima na ndenge na original. Parce que le lorsque l'État est interpellé et kangio, les choses que vous allez dire, DJ Momboshi ça a quitté. Ça peut te rabaisser. Dans ce moment-là, Bima qui a créé clip là, il va s'enguinga tata et nabo, va s'enguinga maman dans 10 000 kota monde kindoki. Les là zato ka sonze bonete sili, 600 satan promettrait, de lui ata barina abetité, de lui ata terrain ni na abetité. Voyez, il sali la mwanza na réseaux sociaux. On a pesi na ngaka conseil. L'homme ko Bima a y a des dépravation de mers, n'était l'homme ba appliquer ngo ka pona biso ba TikToker. Tout le monde a bakanga biso ba TikToker mais bato bazo finga bazo saba insanité c'est ça qui est mon amoté et beta mokara mais TikToker amekaka kolobelo moko TikToker a tout aka bordure moko abamba ka chargeur boyoka TikToker a boka ka générique moko boyoka ka lobby la police et n'importe les dans mon amour peine justice alors qu'ils ont la bato ko lamkana tonga asali le live a fini tata wa botu a fini maman wa botu a fini famille non mobimba mais ba toucher tes années libres les places dans mon appel 2 poids 2 mesures les ana parfois la justice na biso ya Congo ezui